bate yo ebika ndenge pese nga conseil ke na bouger te na zaka na ndako na okende na komi couleur papier pende o mona papier pe bo couleur moko deta lobi mwana zo biso temps ebele te toningi to solo la concernant makambo zo le kabiso na Hollande bato no surtout oyo bazolela na bina bango ba mes condoléances ba passe na mitema nde tozo kabola bango ba passe na mitema totie ba kere kozala bien ditina na ngai mais bamsusu bazokufa na maladi to kana kite ye kaka boyaki vraiment to bango bongo lokwa lise ki mezo boma kutaka bo moni de communication dalo la muki wele la kota kuna mbango tala eza nani bazoke na nani bazozwa nani komi to nani mais que des soit loué to bi kenzame na biso azosala ka tozo continuer kana ko prier Myriam tozo compter kana nzambe to tela mutu te Myriam voilà tolito sur la makambo sur les canaux Hollande na banza bomona ki vidéo moko d'état a publié ki ngo liboso ya ni nanga ya profil nanga concernant Mose na nzambe ndenga azwi njondo o ebenga mi bisakoli na mboka na biso ya Netherlands na Hollande eloko liboso na pesi bato surtout bavanda na Hollande bambote ebele na pesi basai na nzambe nyonso bambote ebele na pesi ba frères et sœurs ne sont là bana mike mikolo ba kulutu ba paka ba bote belé d'état zana za moko ya molobeli ya kati ya mboka Netherlands eza mboka moko ndenge boyoka ngo Pays-Bas elingo lo bateke pays moko koya na c'était ceux qui ba bengi ngo Pays-Bas parce que eza entouré na mai basalela biso bandako donc mboka ndako na biso bakanga ba mai basala bandako siko Hollandais moko nenga zalaka ndenga lobake na sala ndako nanga na sala na tonga mboka nanga na mayele nanga mais amikosaka mayele ya tonga mboka oyo eza mayele uti pa nzambe donc yango babenga ngo Pays-Bas elingo lo bateke biso toza na se toza na babulte to bato mo bato ka freiner to bato mo toza ka malili te parce que mboka oyo eza kaemba mboka oyo to benga ngo mboka mama Maria mboka bangi mboka drogue mboka coopération donc oyo eza soko olingi mobali na tongo ne bamsusu bazali kolinga mibali bangindi na 10 heures kolia te na 12 heures kolia ta na kata mboka donc mboka moko ememama na lisumu na ndenge moko na bandoki na basatana na basirene na bandani toza sorte nakangi mutu kindoki te me nazoloba ndenge makambo ezalaka na bamboka mutu ayebi mboka na bango ndenge ekendaka mboka oyo eza mboka etoni na ba jalousie mboka oyo etoni na mboka balobaki mboka oyo etrika bato nde boyoka batrike mutu bake boma yo mboka oyo mboka liboso donc biso nde tozalaka so oyeli biso biloko otrike toseki tobita awa azotrike mpo euta awa oyeli biso baje moko ya alo obatisa mongongo toyebi ke oyo biloko ezwi oyeli biso bamakete moko moyeleka te toyebi ke biloko tosi tobetango kala donc mboka moko ezali ke yo mosali na nzambe po teya bato surtout basali na nzambe bayebi oyo bateyaka penda parole de Dieu bango tout souci na bango ezalaka ozalaka bateya na Hollande awa siko na Hollande tondimaka ba oyo bayaka babimaka sans tâche parce que eza na bato mosusu baya awa na Hollande etake basali na nzambe toyamba bango Priscilla aye toyambi etake mosali na nzambe tanga komi bateke ngam na yambi parce que nga azaki mama pasteur te Fidéline beauté naturelle mon sang nazolo ba concernant nzondo epesami pona basali na nzambe pe bandeko na biso ya Hollande eza na bato mosusu bazala na mboka oyo bato mosusu baya koteya na mboka oyo babiza confiance popo lema basali na nzambe balelisa bato ebele na mboka oyo ozomona ya Netherlands mboka oyo bato bakasa yango neti eza pays moko ya senzoka nde komo nango nde pays bameza na bato mito efungwama eza mboka oyo yoka keso moto ya biso nazoya osepeli otali fi ya Hollande otali mpe continue na banko lobi ke moto azali awa tanga bacoopération akobima nete me alie kaka na kati me lingi loba te ke toza na basali na nzambe te toza na basali na nzambe ya toute sorte toza na bajeune ya bapasteur ya bajeune toza na bapasteur na biso ya bafashion toza na bapasteur ya bapapa toza na balider oyo biso mo toyebi bango ndenge bazalaka na kata mboko toyebani tobungani te soki tozwi a partir ya balikolo kuna na bakota bagroningen baleward badranten toyei kozwa kota baamisfort toyei kozwa kota ya bainshred kuna tuti kokita kote oyo nyonso ti kokende ti kote oyo okende kote ozobima na breda toyebani biso nyonso tozoyeba ke oyo mosali na nzambe boye oyo faiblesse atako nde tobambelaka bamisusu mpe eza nango misusu mpe aza ne bien mais bazobamba kaka mabanga totie bakere ozoyoka
Donc mosei na nzambe nyonso tu oyo awutaka libanda soki ateya na Hollande te amonaka neti aza à l'aise te fo ateya na Hollande tobanda kobenga omonika babilo omona ememamaka o Bercy fo abeta Bercy donc ozobeta mpena 900 personnes chaque dimanche siko yo teya na chere wana siko tondima yo silisa kote otala sorte bafi bazoyemba yo moko soki okwei te tobetelaka bango maboko awa nde ezalaka terminus sali popole mingi mpe baya babebisa omona pela mosei na nzambe pena ya nguya ya puissance ya bapake aye atei na ye mpe nzambe ya solo alinga kende boye abandi kobeta biloko na mwasi bakangi ye nguya ekwei misusu pena baya pe yobi pena ye na mwasi na ye popole lema opesi ye place akovanda neti hotel vanda na mwasi na yo bolala apres koteya yo kaka mundimi akende otikela bango biloko azobeta mundimi na chambre mosusu tomona makambo ebele mususu pa ya amati na cher batikeli ye cher banda kolela cher akomi kodivize bato mususu pa ya akabola bafamille ya bato mususu pa ya apesa na ye banzondo ya malamu oyo esali pendeke wi banzondo eke mpenza tout droit au but mususu pa omona apesi ne nzondo me suivi eza te mususu penda ya pe ateya ekomi na ntongo alamuka te bakufa bazonga bibembe na kini yoka niveau ya Hollande oyo eza mboka mabe tovanda boso nzambe te eza pasi kanisa ke mboko endima kotia église ya bandoki eza mboko tozalaka na église wana ya Satan tozalaka na magasin ya basatan makambo na oloba bato Hollande bazokanga bagrande sœur ya makila aza wana Fideline eza na magasin mosusu Nicolette Ben Anthony kolo basaka 2020 mosomba eza te mpo bibembeleki oza na magasin mosusu okende kosomba biloko te na Hollande parce que magasin wana efozala na carte ya banchor bandoki donc mboka moko edéveloppa na ndenge moko ena ndenge na bango mais biso tovivaka mpo na se ya mawa ya nzambe deta lobi azorépondre mpo na papa pasteur oyo akopesa biso nzondo mpo na Hollande Florent Pambani pasteur alobi eloko liboso alobi pasteur nga vandaka na Suède pasteur nazopesa mbote ya kolekana nga deta naza wana mpona contredire maloba na yo te naza wana mpona boya nzondo te parce que bible elobi na biso tozwa ya malamu ya mabe tosala nini tobwaka olga balobi na biso prophétie to examine yango ya malamu tozwa liboso toyebaka te tozwaka bizwazwa tokabona na bafamille tokabona na mibali tobeta na makofi na batu toboya kopesa batu mbote toboya komemisa batu bana mpona nini balobi azandoki euti wapi euti epa basali na nzambe basali na nzambe mosusu bamanipela biso na ndenge moko okoki kokroire te donc akomi na koti na kata famille na bino avandi mpe na zwi place biloko to wana tellement ke tozovanda mingi na makambo église tozoyeba biloko wana osola papa pasteur alobi ye avandaka na Suède nzambe alakisi ye ke alalaki ayebi Hollande te akoyeba ngo kaka 2 ou 3 fois tango alali amoni tremblement esalami eningisi penda kukukukukukuku nzambe ayebisi ye alobi na memi yo otala yo okende koloba pona makambo etali vie okende koloba pona mokili mobimba mpe mingi naza kolobela mpona ni base na ngai ezali na ville ya Hollande na ville ya Hollande yebisa bango nga nzambe nde nalobi eske kosunga mboka oyo ezotanga makila donc mboka oyo ya Hollande fleur de sœur na ngai mboka oyo ya Hollande ezotanga makila emiye Dorcas bayebisi pasteur kende yebisa na basali na nzambe ya Hollande pasteur atangi kaka ke boyina ngai te basali na nzambe ya Hollande eza nango bino bato mwindu te mpo bokointerpretere nga mabe bokoyina ngai bokoloba mabe mpo na ntina na ngai nazoloba mpo na basali na nzambe ya mindele ndenge nga nzambe na ye kolebisa bango mpona maboko na bango ndenge mboka oyo etondi na makila soki balingi koyoka te deuxième fois mabele kofungwama ekomela basali na ye pasteur azane na raison nzambe akoki koloba na ye nzambe aza bouche autorisée ya nzambe nzambe aza wana mpona bango tozomona nzambe à travers bango mais pasi na nga nayokaki etake mosali na nzambe mosali na nzambe so alobi ayebi Hollande te akosi parce que mosali na nzambe asaya na Hollande mosali na nzambe apasaka baémission na ye na biso bato ya Hollande tolandaka ye mpe Joséphine tolandaka makambo azoloba na internet ere mosusu azosolola na baradio ezalaka awa tozolanda ye azopesa baconseil tolandaka ye
mais mosala na nzambe tanga azwi vision abongo nga na kotelemela vision te batelemelaka Saint-Esprit te il faut asolola na baninga na yebakami abengi ata mibale misato atalisi bango Nicolette Ben Anthony alobi tala nzambe ayebisinga boye ke mboka na bino Hollande eza boye pona boye mais mosala na nzambe alobi te awangani na loba bambe mabanga awangani na ye to pesa lokumu epa batu alobi te balobi na ngana lobelaka amindele na lobela ba noir te o te neti mboka wana atatone machi macha na suka nango ekoko ya nzondo ya ba pasteur mingi ya Hollande. Oui, ba passer à Hollande baza na bokabwa ndana ngolongola ngo azate. Ceux qui balobi makile tondi bazalaka batu moko bayoka na penza te. Baza mutu na kweno leader, mutu na mapeka na yo to yebi yango. Mingi nenga zana be église no sozo mona na tozaka na église moko umi balende panza ne koma modèle wana ezana ngo mabete. Babi be église ko panza na kande ngwana ezana ngo mabete. Parce que nzondo pesi nga na moni olobi na yo me mususu saleli kaka nzoto parce que ndenge yo ba pesi yo vision fo ya pe na provision oye olobi makambo nyonso po biso pe bana tozwa pe kimia yo kenoka na internet o étalé po ozwa ba vie na yo mais après oyebi ndenge vidéo wana etamboli te vidéo etamboli mabe ba pasteur na nga ya Hollande nzambe alobi akomela bino euti na kata monoko ya pasteur Jean-Luc azara soki na Suède. Parce que ce qui nous a malobi mboka o etondi makila eza mboka moko ya somo mboka moko ngala lo ba passer na biso bazalaka awa bazalaka penza mingi penza ya nzambe mutu moko ko batena mboko ba passer vrai bazate wana na akosi parce que pote ya batu bazalaka na Hollande fo zala ozote ya mutu muso azo sa pline ya noir polanda batu mususu na kata coffee shop parce bazo mela bangi pote ya bango fo zala loka ba passer maswaku innocent. Donc ba pasteur bazaka na mboko ba futa prix po ba bando te ya biso de omona biso tozala mboko et puis to yeba ba catégorie ya ba pasteur okoya ko te ya bomona nga na lana nga bi aventurier longa tika okosa batu ba pampa po to mona sorte na mboko to mona batu ba ya bien mais tanga ye penza bona suka nango abali na ye awa musala kinzamba ngo kwei to mona ba aventure wana trop tellement tant to mona ba aventure wana et sala biso eloko mususu mais balobi na biso to bungisa kondima na biso pona bata mokilité ozomona ba pasteur bazana kata mboka na biso kolongola te à part orgueil na bango et puis ba pasteur ba banga kanzambe bazali a okotele misawa ba kozala ta 81 na longoli te na zanga na kondima ba pasteur na rane sengo pona bango ba pasteur oyo bazawa po na bango sakifo ba mitala bien ba te yakaba nani intérêt na bango eza nini balingi nini bazokende wapi bakomi wapi po makamba ba leader wana soko memi ngona mapeka na suka nango bokonza lokolo ezala pasi pokota souci nanga ezalaki ka mosala na nzambe fala kutana na bango asolola nam ata mibale tango ya lobi ke mabele kofungwama po emela bato papa tozana basali na nzambe mususu batikala ba ikoni lokwa ba pasteur innocent maswaku nazongiseli yo pasteur wana azonga abimaka na ndako na ye bien azonga kasola bangi alandaka bandimiti na kata coffee shop o ara vani ko pasteur ni nango te nazongela benga na ye bazo sopele supu biloko da pasta boni ko to kele ni to ana mbongo na so kele na oni nango azo seka kaka lelo batongo bakoma basali na nzambe o ya teya malgré tout poto e compliqué mais bana balandaka e tina kin o sutu kaka azana bana na entouré na ebité azanga apenze eloko te pona bana to yebi ba référence à tous les pasteurs na moko na moko to yebi ke o ngane na obela fona benga muto yo to yebi ke ngane na zabo etali likambo yo to yebi ke muto fona yebise likambo na ona loba te to yebi ke o azana motema kibo papa mais soko lobi ke na kata mboka oyo basai na nzambe bazate okosi ko tona na ndimi yango te la télémédi vision te bena biso pasteur makambo lobi na betela ngo maboko te et puis ya mibale pasteur tozalaka na organisation moko ya basi esalamaka awa pasteur alobi nzambe alakisi ye ke organisation moko kosalama na juin ou na juillet ayebi yango bien ke organisation wana ekosalama po apasaka mpe baémission na bandeko na biso wana ayebi makambo oyo ayebi na kati organisation wana bateatre mpe esalamaka na telemeli Saint-Esprit te na telemeli vision te nga mpe naza koimagine na sens na nga nazotala baprophétie nazokende nango mpo tokóma kokende nango mpena tokóma kotala mpo bakosa biso trop pasteur alobi balakisi ye lisanga ya bamama wana teke toyaka wana toyaka kobondela nzambe te bapriere na biso ekendaka tout droit
na organisatrice nzamba lakisi organisatrice wana oui aza ya mwasi ko adorer to ça ko adorer to adoraka nde organisatrice wana nzamba lakisi ye eteke mosali na nzambe ke maputa oyo tolati ya ba uniforme maputa wana efiniki croix ya Jésus elingi koloba boye c'est abomination donc oyo tozo sala eza libanda ya nzambe milulu elekanaka wana pasteur auti na Sweden mutalobi banzondo na ye eza na kata YouTube pona makambo etali Hollande pasteur omoni ba église union c'est comment nango na ba uniforme ngana telemedi prophétie église tout est comment na ba uniforme so ok na peine d'histoire bazana uniforme ok na biso na B50 kato priya kanzambe bazana ba uniforme ok boye bazana mo Christ azali mwinda elata matina missioni pasteur ce qui nzamba alakisi yo ke ba mama wana ba priaka adoration na bango ezo kende tout droit pa ya organisatrice nzambe ayebi lo sambo yote na kati kuna eza lokola bato bazobeta na maboko bazosala lokola ba muziki bazosala lokola ba makele mandenge nzamba alakisi yo oui nzamba okiko lakisa yo mais il faut yonde o solola na ba leader organisatrice o solola kapena bango obengi bango papa pona mal interprétation te oyebisi bango ke tala milulu bozolinga bosala nzamba ayebisi ngai eyebani te ayebi bino te makambo bozosala bokeba akokitisa kanda na ye nzamba lobi na nga boye po bino nde nzamba ayebisaka bino mais yo memi yango mbala moko na YouTube entre temps ovandaka na bato sololaka na bango oyebi mpe mboka oyo ya Hollande pasteur boza basali ya nzambe kolata uniforme okende église to okende tokende église ndonga na nga na yebi mwasi tanga azo prier azo bomba nzoto eza kaka na prière te mwasi aza moto abombaka nzoto nzoto mwasi ezala étalé partout libanda te soki tosalaka yango kaka parce que il y a des peuples égarés yebake makambo oyo bimisi ezopesa bitumba mingi na kati ya bandako bitumba ezopesa bitumba na kati ya ndako parce que eza na bato mosusu bayebi makambo ya nzambe te eza na YouTube liboso pe ya Facebook na nga so botali yango bokomona yango wana eza na YouTube tozala ba mibali mosusu okoka tala makambo ba pasteur na bino balobi oyoki pasteur na bino makambo alobi omoni siko ba église na bino pam pam ba makambo na bino ba organisation ba mama bokena kapona ba sentiment na bino bana lelo fini bokena kosambela nzambe te bokena kosala ba ventir e bimisi bitumba ebele na makambo oyo lobi pasteur nzamba kolakisa yo tango nzamba lakisi yo makambo tokoti na kata Facebook na nga na mur na ngai eza wana bokomona na tie pasteur aza wana eza mbala moko soko fini bimi na YouTube ozomona tango bimisi ke tokendaka ko adorer liputa soko lobi tokendaka ko adorer liputa donc tozokende ko adorer mo Christ azali mwinda mo Christ azali mwinda eza liputa moko elata matina ba mama na biso akana na mamissioni na ba catholique na ba protestant tolata kango po tosalaka uniforme basi bazolata ka pona uniforme tokendaka te po tokende ko adorer oratrice ya jour ango et la kisi ka Hollande na bato bazo wuta libanda bazo wuta na kati siko pasteur omani biloko ndongo na biso na Hollande simba teza maquette biloko ane koti te dendi parce que yo yebi bato nyonso to basala ba organisatrice ya makambo wana osololaka na bango il faut yebisa bango milulu bokutanaka eza ya nzambe te maputa bolataka boadoraka satan bosalelaka nzambe te bozosala ba muziki bozosala ba théâtre yo memi yango bongo te il faut kutana na mutu bible lobi kutana na mutu solola na yesoka yo kite zo mutu mususu wana soka yo kite otiki etake serviteur de Dieu mais yo kopesa lango émission otomboli maboko lobi nzambe nasali oyo tindaki ngai ekokisami so bani koyoka te mutu na mutazo problème na ye mosali na nzambe oza mosali na nzambe que ça soit makambo yo lobi nga nazo telemela ngo te naza ko examiner ka prophétie nazo lobaki otali na mboka no place outi kuna place yo outi na mboka na yo il y a beaucoup de charges ba charge za na mboka na yo nzamba la kisi yo te ayeko na soka na Hollande ke basali na biso nzambe bakomela bango tourbillon ya po bakufa nga na ko telemela ngo te parce que bango pe baza bato bayokaka te na kolongola ngo te yango na lobi pastor tango ye nango golden livre ayena o eza prophétie pona basali na biso il faut kutana na bango basolola etake leader etake mokambi atalisi bango nalingi botambola malamu ekiria ba mama nde bosalaka ba biloko na bino ba mama
na juin bobanga kanzambe te boadora kande mutu intel yoke nango na internet yango eza vi na biso bana nzambe te okotia lelo prophétie na internet pozwa kaka bavi ozwa mbongo e musala na oyo ndimela kokufa pe kosekwa na Yesu ndenge lobi okaba nyonso na Jésus eza wapi sikoyo yokoti ba trouble pa bato bavanda na mibali oyo bayebi nzambe te et comme problème na mibali mususu po batika basi na bango Tolonance TV. Oh, bien-aimé. Tolonance TV. Ne manquez pas, tu ne seras pas dessus. Bien-aimé, Tolonance TV. Ya biso moko Tolonance TV. Ya Yonangai. Bless. Pas qu'il y a une organisation ba mama. Si ko bande kono pe oya ba mama wana oteya na bango na ba internet. Pourquoi solo la kina bango te? Il faut que nous contani saka bande kona biso mususu bazali banda na Yesu ba yoka biloko boye. Que kalate ba komela ba pasteur ya Hollande. Kalate mabele ko funga mapo ya e avale bango. E mela bango. Pasteur, to komi na niveau ni. On m'a dit mboko biloko bongo edendaka papa. Wala vana coach esprit ya kala so to bona biso prière to ba ke to boy. Et simbite te kotane kotite. Quand on a voyé nous dans nzondo na yo to boya ngote to longoli te menga na examiner la place na nga evandi te kota te poko to yo wuti est-ce que yo bongisi na ne pas na yo na mboka no na Suède po ya ko pesa na biso koto ba pasa na biso ke ba mela bango mabele fungwa oki ko sangana na bango botomboli maboko boyebisi nzambe makambu Blaise Lombi. Il fallait que ça pasteur na biso po bazalaka bata ba orgueil bato bayoka na kate mutu na mutu azoka na ndenge na e mutu amtalingi ki leader mutu na mutalingi mapeka asolola na bango wana c'est bien mais tant comme na niveau nzamba zo lakso makamba boyo bimino na internet obondeli pe nzambe wa koyoka te sala musala na yo te nzamba za yo moko te pasteur ebi ba pasteur comme ba la liste na mboko ozomona pena yependa pasteur bonjour ne ayene mission neto vana na mboka oyo biso pela to ndima vrai pasteur faleka ana Hollande mboko oyo mama na likameza Rotterdam te ya ba ndima yo to vandi beto hotel lokwa ba Charles Bameko zo panza lilo ba mona pena ke mola le to zele na 0 heure wala beto yeba ke to komi na suka ozomona siko ndenge za to ana ba pasteur na biso basana nguya pasteur apeta te ezala ba pasteur na biso musu bazala depuis ba na ministère ba koya ne kobote ba tenga mate ba lobata ba bêtise te mais biso bana to tuka bango kaka po to zala ka batalo yenge pasteur na biso musu pa ko koya na ye mais to fini kaka mabe ba papa na biso e bonga ko solo lango bino na bango osali mabe mboka o Hollande nzamba ye biango bango ba Hollande ba batonga mboko pona bango moko biso to zala biso ne to pelisaka mwinda pona losambo Hollande yebi to zongisa ke mutu na place papa mboka opote ya ba drogueur fo zala mundena cha mutu mboka la libanda te omona pena drogueur mais na vrai palais talango liboso na ngai Nicolette liboso na nga eza wana liboso profil na nga siko yo te ya bito batu bongo banda ko 900 personnes église moko ndenge ezalaka awo 900 dès qu'il te mais boko ta kilt moko siko bino mo banda ko benga ngo Bercy ozo bondela ka bote na Bercy ta boya bongo kokino to te 3e fois 4e fois aller ko ino ne kobo tozo ba déception combien awa tomona ba pasteur walo muchenga ya te 2e jour bandoki ba beta ekibota atelemi alobi Hollande amboka te ba betinga libende mena na nzambe na ngai ateya tina suka mboko fo teya tina suka poto ndima yo omoni biloko sali nanga le koti nango te tellement ke ba bangi ba nini tout et kibiso na mutu et tout na biso mais pasteur mambo lobi ngana na mena nga bangi te na expliquer o ka ke mboko ba kenanga nango malembe eta ke mosala nzambo kenango bulu yeke maquette wana simbite so pe bo coopéra ki po teta mususu ni na ba mama le ko isama ba adora mama e vandi te simbite pasteur te pasteur pa na koti nango te ngana lo banoka e koti te po ani e koti te bo ko so la pe bino moko na secret ndongo boy ba mo Kristo azali mwinda ke to finika ngo ne kulusu o de bino bien nzamba ko la action makamunyoso mais lo lengo kenango bien te pasteur ok nango malamu te na tango poni nzamba la kiso makamba corona te nzamba fala la kiso makamba corona nzamba la kiso ndenge maninga na biso bazokufa yo mninga mabele ninga naka nzamba la kiso ndenge mabele so ninga na ndenge azoko mela biso ndenge bato bazako kufa mona mutu muso alela la mukilo kwa to so mona ba jili mubenga bazolela bato ozotala mutu muso ba serre na biso mususu bomona pa olali ka bazate akei tamto zaka likwanze komi yo corona mutekumbi mais yo yesi ko nzamba chinjo yebisa bata Hollande to boya na biso prophétie mais nga na examiner nga bi pasteur côté muso okosi ponongo lobi ke okosi loba na bango nde bayoka na rate
que ya ba mama to ya rapport ozo ko adorer ma puta wana te parce que yom to peksa biso mokusa azali mwinda te et ça ba uniforme ata tozo mona na ba mariage basola ta ba uniforme c'est comme biso adoration na biso to adorer ye modérat nini nani leader wana yo nini babenga bango nini organisatrice tozo ko adorer na ndeni po biso na tolongo to bonga to pokoli mafuta to ke to ko sambela les ma prière na biso ke ne répandre ya vani na kiti ndongo mona ke avani na kiti c'est que avani na trône c'est que amuta bien te parce que bilo na fo so lango na kuku ba bébé spirituel bazali na to kembi te to na so la miniki na munoko Gisèle Sali et sali mo bulu pasta omoni et sali mo bulu lobi ke yo yebino Claire Mukadi o nga na yebi na nga Hollande te ba na ya pasteur yebo Hollande totala ka yo to landa ka yo père msusu opesa ka makambo ndoko pese pas aigle du ciel pasta basai na nzambe bazawa yanguya baba malombe bayao abimisa banchor o mo bela bimisi yo chor cherches mais ake na nga yebisi mosai na nzambe bi papa pasteur yaka zwa ba charge na yo prier pour na bango na moni misala mabe akendo tchango na internet ite o tchango na internet poani internet yango ezalaka biso nini internet ekenda biso wapi pasteur sur le bo yebani awa te olobi ke osala koluka na bato interprète lingala na ba anglais na ba Netherlands po loba kasi bana biso mo be yebo loba Netherlands ba pasteur o nyonso so babona mako yoko po bazalaka teti ba misusu bazali ba koyoka yo mais pasteur to lataka uniforme pour esa organisation moko esalami ya ba mama parce que côté me ba mama o balanda Yesu te bata mabe bazali to boite mais côté swinga kaka côté ke nzamba la kisi oke tant to tombola maboko nzamba yebi yango te za abomination to za ko adorer organisatrice oh olobi milulo ngo ninga sala masoki na jouer soki na jouer parce que to sto anila ki yango kala nganga ni nasala ngaka molobe na kata groupe wana mais basi ba anila ki yango eza lisusu te pour na makambo yo nzondo ye na sima boko nzondo mona na kiteke to anile pasteur nzondo na yo Nicole mbala e mona na kiteke to anile na dacho to solo ba makambo wana eza bien te ata lelo solo na batu muso ba libanda te mais batu muso yebi bango bo solo laka ba besoin eza bien te pasteur tika ba buzz ba pasteur na tango ba luka ba buzz te so to mona ba wale sa ba nguluma na makolo pona makambo etali ba mpate bo sala makambo muso ba pasteur poka teta mjele ko fungwa mala ngola pe ba mindele bazaba batu mo ndengo kaka ba église no so ko fungwa mateta msuna tekaka ale na kata ville moko 5 église no yo posa no église te na yoki siko ezala ka prophétie solo yo ye nango meta yo ye nango kotisi ba discussion na banda kwa batu pona nino luki ba leadership te o solo lina ba papa ya kacha ndako te falo luka bango solo na bango ndenge mabele zo mela bango po ba yoka ka te mela bango me ba yoka ka bazali ezaka no ka ndengo wana falo solo ndena bango biso to bane ba kosambela na poto teneti dede ba musu bakase to yebi makambo awa te dede wana zali biso to bane makambo kala pasta omande bozanga na poto lo ba alleluia amen neti ngabo pozwa ngapa na alleluia amen kasi umela nango vanessa kidiaka te ngale makambo nzamba te o makambo so ezalaka ko lingi no koyoka te makambo so bobandango banana ndako deposa mwana muke boso yoka ngo ba miso pe bakola bo musique mokili ba beti yango te ba yo beti na ndenga kokola boye siko yo passer attendre zo yele biso makambo bo ezate ya moso na vandi na examiner nga bi pastor o mama lobi okosi to sangana kana pona ko élever Christ to sangana pona ko élever leadership wana te leader wana to organisatrice wana to yaka pona ko élever ete to kutana ka mbula moko eza basi yo bakumbaka zemi babotaka toute sorte basi bateyaka eza nde milulu ya ba mama soki botali na liboso ya Facebook nanga bokomona papa pasteur ango akeko lo bati na YouTube ke awa na Hollande basena nzambe bazate mabele kofunga mekomela bango biso nde tokendaka nini na ba mama nzamba yebi yango te c'est abomination na croix ya Yesu to finika yango maputa oto lataka ya mokristo azali mwinda soki nga na comprendre te ponga na verse pasteur ozano verset te pona opia ote verset ate pona nga na lo babango lobi ekoti na ngate bon nga na teleme na prophétie te ya pasteur mais makambo lobi ya bien te basena nzambe bazana bango bazana ba catégorie na bango yo moko yebi ba position na bango ba faiblesse na bango pa olanzeka bazapela ba faiblesse bolembulo kwa yo pe ko to wuti na swedi kuna makambo ezo ebele nde bosela ka nzambe ndonga bozana ba makambo ebele bitumbe ebele bataka ebele siko makambo selo yo singa soni na sina landa mukolo moko kaka
olobaka makambo nzambe ebele na yo kaka mais ntango ozwi biloko ya ndenge wana luka bato na yo yebisa bango soki baboyi na bango nde otomboli maboko oyebisi nzambe tala bato oyo naye koyebisa bango makambo baboyi koyoka mais yo na lokuta oyebisi bato to bandi koloba nzambe nga nayebisi bango lokola babo koyoka oyo akoboya koyoka to akointerprete nayebi ke bakoloba mabe bako parce que tokoyina na biso yo kaka mpo makambo yo lobi tokoboya na biso nga na molobeli na kati ya mboka nga na explike pasteur obeti libanda moni makambo so okoloba eza mibale mwa bien mais to etikali pasteur okosi na yo te okosi bapasteur baza na mboka oyo mais mabele mema bango te o tremblement wana ekunda bango te o eboma bapasteur na biso yolandi te o tozana bapasteur na biso ya catégorie nyonso non tomona pasteur na biso moko talongwaki okota libala quelque part o baza mpe na bafaiblesse na bango tolingaka bango mingi o baza bapapa na biso le grand Idoine Fatois, l'ingénieur Serge Kabangu nalobi na yo Teko, abonnez-vous sur Tonanase TV. Bandekoe, Binyonoso, na s'abonner, na Tolonase. 100%. Jésus. Amen. So omoni bango na mabe bosolola biso bana toyeba te loka yo boyili puta pasteur tondo wana biso na kola na bamama tolati na biso bakola yo lobi ke tozofinika croix tobombi croix ya yesu nana longwa na croix wana te biso tofiniki liputa na sa na verset te pasteur kozate na kopia ote nana mute ngana tiki nayeki koloba pasteur na biyaki mpona luka bese te nga na luka nanga banombre bavite nayebala nanga utamela éternité nde nga na nanga boye fi moko na kata ndako avanda lokola avanda te sikoyo yo tombola maboko a partir ya Suède kuna mwana malili te ebokomi na niveau ni banda kobondela nzambe mpo kuna na basuedo biso te biso mpe tozobondela nzambe lelela nde mokili mobimba ndenge tozosila tika biso kodistraire biso soko bimi eloko liboso olobaka mwana mwasi wana aza Jezabel mwana mwasi wana aza na misala mabe mwana mwasi wana akontredire maloba nzambe na biso parce que nga na examiner prophétie ya malamu na zwi est-ce que nga na boyi mais na yebisi yo ke oyo esali mpo na mboka na biso nga na boyi na nga na molobe na otike eleka te esimbi te te ekota te yo komoko koboma bapasteur so nafungoli miso boye namoni pi roger nafungoli miso boye namoni pasteur na biso asomba sala ya mwana moke ya pasteur na biso awa ya sala VIP natala boye bapasteur deyo natala mabele emela bango basali ni pasteur bondela mpo na bato na yo bondela pona bato na yo baza bato na yo soki mabe ezali bosangana bosolola yo moto angani nzambe alakisaka yo na bato autorize bouche yebisa bango ke makambo esimbi te ezala malamu sikoyo mibali oyo bato bazalaka na bango na ndako bakotelemeli mpenda journée ya bamama puto oyo bakobwaka yango yebi bayembele baya bato te komo bokendaka koadore nde mama wana nzoka nde bayebi te tata paster na moto alobaki pasteur maso na bima belimbisa ngai ye nga nalobaka na nga nde omoni nga naza kutu bapasteur na kutu so baseli kam nalobaka nalakisaki yo workman nani kafuta asengi mabonza place na utela mwana moke na obenda kaleso nakende kodima na utela kopesa émission esalaki ni yo posali bien te nasepeli na nzondo na yo me mibaleka tu wana pasteur okosi mabele emela bapasteur na biso te emela te babongwana bachange balingana bakoma bomoko bino mpe bolinganaka te bino mpe bamisusu yango boni bakomi koprofite na makambo na bino bolinganelaka te ni bwana nini boutaki na basale eutaki na ba1000 et quelque bokomi na ba 150 ba 15 17 ba 23 ba 45 moto mutune teni na ye ya nzete babi bakokate kokola sikoyo bato bakomi koprofite ekomi oyo tokomi kondiata maputa tozofinika likanga maputa ndenge swinga yango nalataka yango mpe kaka na mbula moko tamosu mbala moko nayeba mpe kokanga te tamosu baza kokanga olala bafiniki liputa balingi kwi moto amoni oka otelemi olati liputa bien nzoka na souffrir paster nayebi nozolanda no ngai nzondo na yo pesi ngai na bandeli yango lisusu ebongaka okutana na bato no paster oza na ligne oyebisa bato na yo ke botala nzambe alobi na nga boye nzambe alobi na nga boye eza bravo pasteur wana musala na yo ndima meta obimi nango na net kasi tokomi biso na bino ndenge moko te obimi nango na net oyo koloba ndenge eza totandikaka liputa toadoraka croix toza koloba bo tozosala bo mpo nokutanaki na baorganisatrice te bato oyo olobi wana tande bapanzi ekei mokili mobimba mal interprétation yo moko olobaki ke tokointerpréte mais nga avant na interpréte nabonaka kointerpréte mabe na ye koyebi so pasteur nga bilo mosu ekoti nango nga te ekoti te parce que fallait okutana na bato na yo osolola baza bandeko na yo
nayebi ke bakolinga te mpo bango babata epolete nayebaka te soki eloko nini esalaka bino oyo basali na nzambe mais essentiel oso oyebisi bango nga natiki na nga nabimaki mpo natuka mosali na nzambe te nabimaki mpo nayokaki pasi nalandaki mosu mpe soki azoteya akoki koloba ne prophétie ekozala nango mpe ya vrai mais modele kaka alobeli na banet eswi ngai parce que ntango natuni basali na nzambe babi asololi ata na motu te mais ye moko abimi nango mbala moko na net so bopesi ngai version deutéronome ntango akendaki apocalypse etali ngai te po ata natangi na koyeba kodecortike te ata oyebisi ngai naza payen likambo te menaki payen wana nabimi na ngai nayebi soki papa nasepe na makambo wana te tolela mpo na corona tolela totombola maboko mpo ta mosu ndenge ozomona baninga boye na ntango balamuki te eza pasi totika bamakambo ya badistraction oyo baoyo tokaboli bavideo wana tozongoka na ndenge ya bien parce que epa alobi ne mpe makambo eza na nzela eza nzondo mais siko tobondela oyo etikali moto biso tokoluka ngo kende na liboso na ngai wana omona eza wana bokomona pasteur Jean-Luc avandaka na Suède numéro ne mpe eza wana so bopose baquestion ngai nasali kaka mosala na ngai naboyi nde bapasteur na biso bakufa yango soki nazesa bango bapasteur bochange mpo mabele soki emeli bino nanga kokanga mabele bandeko tremblement de la terre wana ezwa bino ngai nakokende komona bino wapi ata nasambela na baeglise na bino te so mabele emeli bino moteke eza mabe pasteur Jean-Luc moto alobi ngai te bon ngai natiki biso tozala bien tozala mal interprétation te baza bapasteur na biso tolingaka bango makasi toyeba bango mboko fo teya mpo tondima yo onga pasteur yo fo ya na rota tondimo na Hollande otei pene obeti bersi bato plainte otala yo sikoyo bato bayebi mpe sili oke pene opoponi mabele obimete na nzele te mpo bayaka kaka ndenge mosusu ayaka ye akende azonga na cercueil mosusu aye atala bimboko mpo teya tala bancor bafungoleli yo miso baotala yo mboko oyo basakanaka nango te parce que ape d'autre part alobi bien mais mabeneka mpo memi na net te naumeli te natiki na ngai aza pasteur aza camarade na ngai te ngai naye koyebisi makambo ye asali ngai nasepe na ngai nango te makambo nyonso na nzwika mibale oyo etikali na liputa kotandika na croix oyo toza koadore mpo na mama wana adoration ezokende mpa mama wana organisatrice te esimbi te aningaa nanga lokuta te kotole esimi nango te na rafale te kotole so likambo na sepe te nabika na boyi na ngai tozala bien deta alobi akei nakokei ku wapi naza kaka kose confine na ndako ngai ya bino bobatami te boza kaka bonayebi kaka eta mosusu semaine prochaine makambo ezonga nango bien tokomona kaka ekingi koluta niawe ozalaka mayeli bozala verse te na mpe bino verse te po bango mo bazoya na makambo na net bongo sikonga na osali pasteur toyebi ye bandaka ya yebi kotoka 3 fois mais toyebi ye tomonaka ye ndenge alobaka tosepelaka na ye nga mpasi na ngai ezaka ndenge ake nango na net fala kutana na bango ake nango bango na net parce que bango kobanda opesa nzondo nde na Suède Seigneur Nzambe pesa nzondo kuna pasta o mboka mama nani oyo mboka bangi pote ya bato zo bango na mboka oyo pasteur nde toloba boye bato babito bata bato na coffee shop mo ba mona mo sa bien na kara baye drogue siko yo teye liloba nzambe bongwana ndenge bateya ba misusu bakoma na makambo nzambe bakoma koteya o mboka te o mona koteya boye moko kwei faut féliciter basali na nzambe bazali awa tamuso pe milimo babimise pa bato tuta bango milimo wana ebeta bango pasteur basala na mara pinzo naninga bango kaka bango nyonso naninga bango nakabola te ata ona prière pas na bango na prière pas na bango te naninga bango parce que tongana ba pasteur na somo bostanga défi to bimisaka bouche autorisée nzambe tika pasteur wa ba to bimisaka avec fierté nyonso pasteur tika kotono bi bien te ngana na yoki passeport ba pasteur o mabele te vision epesa maki nzambe yoka mawa mpona mboka ya Rotterdam to na Hollande mobimba mabele banomela bango tokobenda bango wapi bapasteur bosenga bolimbisi boyoka na bino botika mpe sambla bino mpe mosusu yango baprofite na makambo na bino wana ngai natiki bino mais pasteur biso toadoraka na biso liputa te tokenda mpena tokutanaka bamama en Christ église nyonso ekomona bauniforme kaka ya biso na Hollande otelemeli so tolandi mpe mokristo azali mwinde elatamaka partout bateki yango mpe bazali pasteur neti ngai navandi bongo teki nango monene nakenda kosomba na kini soki namoni na wenze te na zandu te ndake somba na église ya catholique ya protestant sikoyo soko tosombaka wana toye koteka toyaka nde bafinikela yango kulusu nga nzambe pasi obomelinga mombongo bepwani natiki biso bon mabi to examiner prophétie
détail nga ka sekisa biso mais ça passé hein to bondela pona basai na nzambe ba na charge makasi to bondela pona bango baza ba papa na biso miselo ba memakaso ba pesi biso to kokate baza ba paka na kata ya etonga na kata lingomba beaucoup ba respect belé to respectera bango eza biso tozolela tozobata matozofini kadra ba misusu bazobenga bango na tongo na midina poka baotala ta corona oyo te baoke no bondela pona bato nzela kobima kutu eza te mais azolobata na nzela ba telefone na ninga ba jeune ba pasteur te ata ye o alobi wana papa ya Swede na sepelaka kaka na lobi ka po yobi ka musana na ngana yobi seke pasteur mambo lobi na zuka deo etikeli pasteur o te bon okosi moni siko yango na ngande na loba. Bon, Jocelyne, oh, elle a besoin de la sagesse. À côté de Bosso Nangakuna, à côté de ma caméra, tu es à la Nengolandi, ils ont la makila. Makila, on a bon, on a évité mon baébi. Dès que ma scène a sauvé ma belle au fond, et baé bango. Bon, n'est pas que n'a eu aucun candidat à la Milulo, ma maman, n'a beaucoup sazali mouina, et à mon bon recoufit. Donc, n'est zaliwana. Merci beaucoup. Naninga abino mingi boza la ka bientôt bon de la pasteur on a comme appelé sujet à ko tcholate, c'est notre pasteur. Alors bi makambo esalinga ne passe. Ce qui a comprendre c'est parce que limbisanga mais la télé meni njondo noté mais abondela na mingi pona corona bondela mingi pona yango pasta pona ngo moninga mo ano boeta msu lobby ezaka na kokufa na ngate na zape ama kasi mais makambo ezebeli merci tous à la bien.